asala ta vidéo asenga bolimbisa lobaki nayebi ke nasali mabe Jani akufi mpo na nga na Brine bolimbisa nga toza bato tolimbisa ye enzambe na likolo ofongole motema mais soki asali yango te vi ya la Brine ya mosika te aolanda Jani eza mpona oyebisa bino ke bandoki wana ya bomwana bakola eza bala Brine moto akufa yo otala si baotombola ko elobelo to ozwi telefone na yo ofilme ndenge bazokotisa mutu na ambulance et puis oza à l'aise. C'est la sorcellerie yakinde. Est-ce que ayebaka yango déjà que Vieux Jani azokufa to abandaki koluka aboma Vieux Jani la Brine abandaki koluka boma Jani soki abandaki oyeba te so abomi Jani na poison na poto basalaka autopsie bakunda mutu pamba te ntango bakosala autopsie bakoluka bayeba leki poison ngo wapi ndenge découvrir que yemta bomaki moya tela Jani poison ezalaki te abandi so kotorturer Jani moralement. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonjour, ça de pas de l'heure, vous les Bakou ya Kolanda. Émission on a toujours na Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Adida Lumumba, autrement dit l'homme à la taille S. J'espère que le lot est partagé na bino moi masolo ebele, mais beaucoup plus te retoucher mingi makambo ya la Brine na de faire la biso tokokolo ba vie na biso Jani ayuti tika biso Jani Fai donc tozo solo là tozo mona na ba internet ba vidéo zo bima ya ba sorte moto na moto azo bimisa ba vidéo na yo mais lelo Adida Lumumba ayambeli bino toujours comme habitude de l'homme sans oyo azo pétant ya cause la pembeni ya Jani Fai ope ya solo la mingi na Jani Fai donc il est aussi artiste comédien agent réalisateur agent scripteur tout bien soyez pour aumeli mingi na makambo théâtre trop solo naï par rapport ya liwa ya nani ya Jani Fai yambo na yambaye na pesa no mo bambote sala moi bien là je salue balobi mama Sarah Kabundi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo la mundo moi ça le kingolo la monsieur je te salue aussi là où tu es pourquoi pas à maman Pépé de Paris na moni commentaire na okandongo komaki l'homme c'est malamu na yo donc l'homme c'est remona yango donc bosola na il a repêché au numéro na repêché l'homme c'est numéro na maman Pépé pour bosola na salut aussi à ma grande sœur propre Ninel Okemba pourquoi pas à mon amour que j'aime beaucoup balobi Lorraine Lumumba Kamwanya je te salue aussi là où tu es Montréal j'espère que déjà vous allez prêts et donc merci Nandero Fongai na invité nanga l'homme saint bonjour Lumumba l'homme saint dit des questions on est bien là non ça on comprend Lumumba de l'autre remarquez que le village est vous moi timide ni santé dans mon boulot santé bête moi mais ça va maintenant que maman Pépé na toi le bikara l'homme saint malamu na yo ya le barabu salieni salut la maman Pépé on est là vraiment pour na sala bino ba plaisir et puis pour informer bino ba actualité est vraiment sur le terrain donc je suis là et ça le la surnaturelle maman Wika ça ngana bomba kombo po bakoluke na Facebook na kokate ngakuna tsaka okokate wala to lukinganga ngoya on est là. Merci l'homme ça j'espère que balanda biso bazolanda biso comme d'habitude l'homme c'est bon santé na to keno na santé te ngapena santé dans ngo bien santé pena pepele ya mbetelo donc à part chaleur à Congo donc Congo ben on a chaleur bande on a biso tout bana mikili boy ba Congo moto ezopela mikolo yo tozo baté un jour azo sala stage Tony peut-être on va uter ko kufa moi peka Vieux Jani pe mta mta mo yango ah c'est que mta sala akufina kanda te asepelite asepelite ouais merci to kenela no na makambo kaka ya Vieux Jani lelo tozomona lelo ba comédien belé bato sala ba vidéo liwana ye ebimi masolo ebimi ba vérité monsieur komi kobima misusu balobi ke Jani akufina bozoba na ye pourquoi pas atika la Brine misusu bazoloba ke la Brine abomie na kopo atika na mobali na ye o babotine mwana ya suka est-ce que liwa ya Vieux Jani eza complice ya la Brine na jo na ye wana basali ke baboma Vieux Jani to ndeni po yo ndo yebi moi ba actualité mingi ya Vieux Jani d'abord je vais vous dire une chose
dans la vie aussi, avant de toucher la brine, nous aussi des hommes, il faut que baka ndeni tozo tambola. Ouais. Faut que baka ndeni tozo tambola. Ba mibali to koma wa basi. Ndeni. Il faut na linga moso na mbongo. Voilà ba jigolo. Il faut na linga moso na poto ngani na boye. Na tirela kolota tege na linga moso na poto na getele likasa na lombe na mbebo. Na benga yende ba comédien lelo ba koma kosala. Ah bon? Au moins benage fan a solano bien mais yo ki kotele ndako nini yo pour alinga. Pour alinga yo avant de tindelo mutuka amemo na poto. Eza be erreur. De to yeba que dans la vie mobile azala toujours liboso. Ata mo ça ba million. Yo faut ça le fort luka kata $150 na yo na poto mama 50 € na yo moi sunu aliaka. Ozala na ngope na poche. Ça va t'aider. To beta lisola jani wala parce que intro na bi ke ba comédien belé ba misuba ko inanga pour ani na bimisible wa bon. Je m'en fous. C'est que d'accord pour ba comédien. Voilà. Baluki basi ya batambongo po basala ba mbazala. Mais basi belé na poto lelo ba koma ko sutuka na linga ki comédien wana pour na nini. Ah bon, ils ont des bons. Ouais. Comment ça fait-il yo comment on sait la rapport sexuel na mutu na téléphone? Au moins la pe fi wana go senga yo bo sala ngo passer rapport sexuel na téléphone en esprit. Azali sous chantre en église. Azali sous au moins maman pasteur songo en église moko boy. Mais bazo sala. Mais au sala. Tu vois ça rapport là. Musu c'est un envoûtement. Musu c'est pas bolingo waka. Amon on dirait azo umela po ya omona Jona ou bien Joe pazo mono ndie na umela po na omona chéri nanga na mona tanzoto ne. O nga na mona ngo na importance ti. O tana moni nzoto na musika na téléphone na tala dia ba filma porno na ba blog. So o koto omona ba filma porno tala ba ba se mitaka ba sorti nyoso yo lingo tala. O linga minene tala kuna. O benga ba mari de lino ba. Yo mo wa ben. Vous avez compris? Donc c'est ça. Alors beaucoup de comédiens ils ont secret na bango ba vandeli. Tant ba moni ke ba se ngwa poto pe ba ko motimbela ba ko bolinga biso pona ba intérêt to ben no boya poto ba changer yango no moni ba comédien belé ba komi ba PD. Lo balance. Yango mo ba comédien belé ba komi ba PD lelo. Ah bon? Pourquoi? Parce que ba se poto ba comprendre que boza na mino mibalo bolinga biso te po bolinga biso frère. Ouais. Bozola de l'option na bambo. Voilà. Ba se ngo ba poto ko benga bo l'homme c'est bo solane bien. Jour à l'episode de la bonne qui pose un autre et ah maman nga pena ba blog wana na ko sala ngote. So na ngo besoin futa billet yaka to sakana so kitoko na kin. Abo yomba mo. Alingote? Mbamo boyo. Mais ba aventurier ba ko saka bango. Ndo mona ya pesi nzoto mobiba ye buto sakani ya téléphone aya sombele mutuka afuteli billet ba kepoto comme na pota balukeli. Tolo bandinge tolo bakie Jania bandaye kokosa la. Te wana na pesi kosa jana kokosa la bunte po jani mutasali la prix nazala. Ndenge. Voilà, tout sur la pembe. Ndenge. Oyo na lobby introduction nanga eza pona jani te eza pona ba comédien o batikali. Oh nyonso voilà. To beta lisola jani. Ouais. D'abord jani fa indenga zawana azali mutota bande kolanda la brine na sima. Te. Jani nde mutasali ke la brine zo mukanda na poto. Bon ndenge ni Jania ko sala ke la brune zo mukanda e koma ke Jania banda ko bondela ka sur la brune po ya zo mukanda. Yo e poto wana documenté. Ngai na coopérer na masa na ngabo so la faux mariage pour permettre aux documents. Tant to ko bota biso mibale o pesa nga pe document. Yango nde daki contrat à la brine na Jani. Jani c'est le fort la brine a document pour ba bota bango mibale et permettre yepé a document na sima ya la brine. Tant la brine a document a komeli Jani alina foreman. Ali, Bomaye, na mwana. Ozwa documenté. Oh, nous documenté ndeni. Te ozwa documenté. So ozwi document o kimanga. Pourquoi? Il paraît akangaka Jani do solana mwasi na Kinshasa.
donc pour la brine so apesi Jani document Jani ko bengisa mwasi na Kinshasa akoboya ye oh so Jani na posa bengisa mwasi na Kinshasa akoki ko bunda kala mikem ke to gagner bengisi ye aye pa sali ka même manière oyo sala ki pose document asala ngona mwasi po pesi pe document Golo oni ya bande ko sai la joie en taille pas bande ko tricher kaka voilà Jani la brine adabasio babota makana kindoki déjà ah bon oui ce sont des filles abotama déjà ndoki omoni lelo to koma ko posana bana basio na mibale bakanga baba bandoki na momwana tangu bakoli tellement komi kitoko to koma posana ke andoki to koma mona normal wana wamona père pe bosita peine na momwana bakanga ka été wana évangéliste wana msana ne touchez pas mais ouais wana ya obeta mapamba na table na plateau donc eza mpona oyebisa bino ke bandoki wana ya bomwana bakola eza balabrine moto akufa yo otala si baotombola corps elobelo te ozwi telefone na yo ofilme ndenge bazokotisa mutu na ambulance et puis oza à l'aise c'est la sorcellerie ya kindoki est-ce que ayebaka yango déjà que vieux Jani azokufa to abandaki koluka aboma vieux Jani la brine abandaki koluka boma Jani soki abandaki oyeba te so abomi Jani na poison na poto basalaka autopsie bakundaka mutu pamba te ntango bakosala autopsie bakoluka bayeba aleki poison ngo wapi ndenge bakodécouvrir ke ye mutu abomaki ye moya tiela Jani poison ezalaki te abandi soki kotortire Jani moralement Lumumba ngai na rata paralysie nayebi souffrance ya mobali so azonyoka mepa ya mwasi ndenge nini esalaka makambo na oloba oyo Hervé Bosita Pene tolomo ayebi periode yango na rata baparalysie likolo ya mwasi na ndako oza pena na mwasi me mwasi azo triche na bato oyo bayaka na ndako no bamelaka masanga epa na yo okabeli mpe bute ya biere ta mutu nazala wana obimi oza na mosala obengi madame na ndako ayebi so wi naza na vie nani te yoyebi kaka vie wana yaka na ye amela aboki ne yake po mwasi na ye na mwasi na yo basololaka ndo ne vie wana ya omela mwasi okashe ye wana na rata paralysie nayebi souffrance wana siko ya Jani babota mwasi no abota na mobali mosusu bozane na ndako bino bana mitema nga na kokoka te nga na koboma bino mbaleka bodaye nga na kokoka te leta okaka te yango ndenge naloba noti donc la brine atortira tellement Jani moralement Jani akoma ye na suka eloko ebomi Jani eza crise motema ekale bloqué il paraît que la brine jour Jani akufa alala na ngambo epai ya mobali mosusu ayaka na tongo aye na tongo nango epai aya tongo te akoma na ba 11h 12h ntango akoti ndenge kokutaki engambe ya mobali lowa ya Jani akweya babia bandai na kobundana no azobundana akuta ebongo amema ye po bakende bareanime me aboyaka aomeme ndenge nini aza na posa yo kufa oyo atikala libre papa ya mwana suka oyo naomona mabe eza nini soki olingi mutu te oza koposa mutu la brine ozalaki mwasi ya malamu azalaki na kindoki to abotama nango parce que ye moko azoloba ke mama na ngai abandaki kopesa ngai baconseil mpo na Jani donc ça montre que mama ya la brine abandi kopesa la brine baconseil boma Jani osiki mama nde abandi kopesa baconseil ya malamu la brine alingaki asala nini ntango omoni kobotisa mobali mosusu oza so ya besoin Jani te mais sunga ye mpe esala ata mokanda oyebisi ye papa na nanga mposa ozala na yo te bana batikali yo kende nango aza mobali nanga Jani soki azoki mokanda anga akoma na facilité mpo basi ebele na poto bakomaki kobanga kolinga Jani mpo na nini ata ye kolinga ya solo aloba aolinga kaka mpona pesa ye mokanda est-ce que mokanda ngo na poto eza fin du monde to ndenge nini mais so oza na mokanda te na poto osala nini ekoma koboma bato okosala nini oyebi Jani na qualité ya Jani babi yo misala mosusu Jani akomi kosala koya kosala yango te ata yo moko 16 ans Jani a fait ça en Europe ti bapeti na ye ya théâtre bakomi siko koya kobujaka vie kotournaka na vie mpona kolongole bastress oyo Jani azalaki nango
omoni nakobima boye nazwi mbongo te nana ba stress nanga nana ba problème mais ntango ozonga ndako mama azoyambo alongolo stress abeto masolo ape okiti olali soki bolo olezalaki atieli yo chérie il faut que sokola okoti douche mama azosala bien omona moto abongo awumelaka moto abali mwasi ya malamu vi na ye ezalaka molai mais moto abali mwasi ya mabe vi na ye ekomaka mokuse bien il faut totala mwasi nini oyo yozomipesa jani na biso soki avandaki na mao akangaki motema na mao pourquoi soki mao moto azalaki na jani na poto mais jani akufi lelo jamais mais vie déjà tant mais ero jani abetaka batour na kina azozonga azosala vine kitoko ndenge tomona bandeko nde nyonso baza kuna baosala eloko ebomi mpe yango wana otala ba 2 minutes baobeta bapeti baye na basima na nga bakomi kozonga me ngai na aka boye eloko ebomi jani yango wana batika kokondane bacomédien oyo bozalaki wapi bacomédien basala baeffort tu ex oyebi ke na poto basala effort tu batia jani pression bazoyai na studio soki eloko nini esalaki epi aboya azongaka na maboka ya labri tokende mpe tozonga c'est ça le problème fo boluka soko boyeba soki mpe labri atiaka jani na kisi bino boyeba po elle est capable de tout la fille elle est capable de tout otia de mutu na kisi soko komo oluka oboya ye moyo boya ye obenga na ye eza te mpo nani bolingo wana ya kisi ekanga de ya mutu wana ale okomi soko konyokola ye yango nalobaka lumumba wana alliance na yo boye kozaka te loba o te nazwaka peti wana nasakana nde natika ye soki ade faux petit okodétruire ndako na yo epuis na suka nango ya bomi yo po otala olinganga ntango ozalaka marie nini mpe ezangi ndongo ovandi nanga bolinga mpe mwasi mosusu aobare yo kutu na basi ya mabe kuta olukana na boma na mwasi no mpe ya ndako na ya ndako operdre foyer na yo likolo ya nameka nanu bajeni mpe ezalika nameka nanu petio mpe aza bien mwasi nyonso to aza ndenge moko mpo na suka na yango mai ka ebima non namona te ozwi mwasi moko boye aza pembe molai monene danger na suka nango obimisi makila te ka mai abimisi dole te donc mwasi na oyo ndako obimisaka mai atoki ozwa ya libanda ozwi nani obimisaka mai où est la différence enfant ouais où est la différence est-ce que siko na makambo ngo ndenge ezokende tokende na tozonga jani akufi ni mukanda asali 16 ans na poto est-ce que bakokunda kaka na poto to akoya na kini bon le problème est ça naza nanu na confirmation te je vois que nazomona ba publication beaucoup de gens disent que Mama Denise Nyankero azwi makambo ade yango na maboko là on nazomona na internet je ne confirme pas parce que dans la confirmation te soki eza bongo vraiment félicitations na maman vraiment esala mabongo parce que tchatche aza bato oyo basali ebele na monde ya théâtre na biso baza bato oyo même nzonzing baza baparmi bato babandi nzonzing Jani parce que je vois à cette époque là wana nazomona Damien Dimonekele o azali comme producteur mais il azali producteur il azali loa to bengé nani manager parce que producteur dans Armelou voilà Armelou dans na poto atindaka mbongo pas Damien Dimonekele Damien ozwa biso to tourner comédien nyonso ya kala Damien Dimonekele na nyongo na ye batisa ba film te tondeni te aussi si film bafuti omo ndambo no ndambo sisa nanu boye na opesa sima te tikali nyongo ah bon période à combien de travailler maman Olive Lembe que je salue Tolanda na bandal voilà Damien voilà parce que tant on a déjà que Jani déjà à cette époque là bandal d'ago tourner donc c'est que asali ebele na monde ya théâtre aza muta félicité aza mutu to lele lokola ndenge balela mobutu te
tondima te kolela Gianni ndenge balela Mobutu. Mobutu balela na Maroc 4 personnes baki kuna Mobutu. Tolela Gianni na Kinshasa bato ba na parce que azana nous aimer na bato tupo mutu toyo ki liwa ya Gianni aleli. Mutu nyonso oki liwa ya Gianni aleli. Est-ce que pour na yo nazomona beaucoup plus mutazo lobela pino za na souci makasi za Maxime mutazo lelaka ba côté mususu balobi ke azo taquer la brune parce que azo sala moi zuwa po yipa zalaka mwasi ya Gianni. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas confirmer d'autres choses dans la télévision pour Gianni Azasouté. Nous devons mieux placer la réception dans Bimara la brune ou pas Eza Gianni. Parce que les gens qui ont été faits dans la bango, ils traitent bango, basi na biso. Vous comprenez? Nga azana mutabenga na Turquie avant d'akana Fifi les kavi Fifi na Turquie. Ay sango non ba isi so que non yo bando vivre na Fifi. On a très là vivre na Fifi. Nazala mutu et même c'est pas un témoin. Ba bengi pona koloba ke ngana taki mobala via. Ah bon? Na kosi eve. On a tibi na oh. Ngai yo abando fute na monga fula ataki mobala via bazo confirmer. Mais na tikala ko za mobala via ti. Na vie. Ba bibino ba komele bolinga na bino na bino. Non. Réalité yango wana ke na tikala ko za mobala via ti ba komele. Vérité ta ke batu nyoso ba fanda ke sika moko mingi balingana. Pona nini? Mais monsieur ça la mala ngo bongo te. Eza ko mesa na. Oyebi combien de personnes basanga na ba bureau ba balana. Toke na ba DGI, toke na ba société même à l'état. Omoni na o goto huissier na o goto nani ba balana basala mariage. Eza nini? Eza ko vanda petro. Koyebana okomo comprendre que net biso mibali balinga basa kimia balinga basa balabala te. Ouais. Omoni mobali. Wana posa mosa kimia. Alinga mwasi na loyenge te na balabala monika fiazo leka chérie je t'aime I love you auzano na obang mobali nyonso oyo alinga mwasi akimi alwaka yeba na mwasi ava s'engager mobimba ouais donc vieux Gianni ayebaka la brune bien obi vieux Gianni ayebaka la brune bien pour la brune azana ndoki asaleli kindoki donc oh nazo ba ngamba solo la brune autalanga azana kindoki. Est-ce que la brune a la kimia parce que Bobby Kazole la tête, famille la kela ma bé, zolo ma bé pour la brune. Est-ce que tomoni famille Gianni, tomoni maman Gianni, ndenge bazol la kela la brune ma bé. La brune a oumé la tête. Bosko bana ba otira la ndenge. Obi, na poto bana ba problème te social les gens bana. Ba ko la kitoko. En réalité, il y a Gianni qui a confié qui bana combien? Mi balé on dirait hein, na poto. Mais na kini awa et na ko compter. Babi baza ba plus ou moins 15 na ko compter na ya kala ya mikolo basi bakola kuna na poto mi baleto misatu la brune baboti na misatu na moko na 4 baza 4 bana kuna est-ce que réellement na bana na misatu baza ya Gianni to baza ya libanda il faut siko yo to bimisala makambo linga na loba il faut to luka to vérifier pour la temps est-ce que la brune bana nyonso za kana bango baza bana Gianni ko soki bana wana nyonso za bana ya Gianni alingaka ndima te Gianni akoma na point oyo. C'est que la brune a mis mibali oyo abotaka na bango ya azobanga secret bima Gianni comprendre que bano bazaka ya yete po et ko créer ba problème a bomi Gianni. Ouais. Muta bomi Gianni c'est la brune. Makila ya papa na biso to pe ya na biso Gianni zo tambola za makasi ya. Ouais. Za makasi le ka tolo ba. Batu misu bali ya bango te. Ngana ebeza na bandoki ba filma mabumo. Alie mutu libu pe nanda. Papa nga batela nga poison na biloko ya kolia. O ba baringa nga na lia poison. Na inda. Bakela nga na hôpital ba isi bango babi niveau ya indele. Abi kanete. Poison c'est lié à okufa. Histoire vraie. Yo nga lo bato ba Dieu n'existe pas na mona boba ndoki. Dieu existe. Na vanda boy na parler na isi batu na babi nga le poison na okufa na beta 2 semaines na ebinde balia kate 2 semaines monika ata mayo bona monanga ko takati suka na meli mai na sandi na vandi na iba bengela nga frère na biso moto ndo prier na ye nga bibo benga ya asambela pona nga na hotelema ba benga ya
asambeli mpo na nga vers 18h. Ye moko na moto asambelela nga aza sur te ke nakotelema au niveau ya poison nde else yeki nga na nde nakoma tanga nde na moto mokie siko nakonda tu seke nakoma nde taille S te ngana mo nde nakoma taille B donc na C pena ba S nyonso oyebi ke na fanda boye batala santé ayo osambela abimi libanda ayebisi bandeko na nga abi bon to prier kaka taka moto atosambela to prier kaka nzambe kaka asala baoki na nsima na yesa babolambela nga loso te batabwenga na te banda wana ti lelo nayebi nde babela te nalala mbe topitali. Bien, l'homme, c'est tout comme l'émission en Souka. J'espère que on est sur la l'émission Congo Winner Télévision. Message ni no koki ko pesa na famille ya Jani pe message ni no ko pesa pour la bri. Na famille ya Jani na zala ba mota ko encourager ba passer ngamo pe na sous choc. Je ne sais pas na encourager ba on ndenge nini na fortifier ba on ndenge nini. To tika ka nzambo azana likolo yinda pe biso makasi. Parce que na biso na bango ngai to bande ko soane mingi naza peut-être parmi bato bazaki na kin ngana ndo soana Jani trop yeyo nana numéro na ye ya poto to bande ko sola mingi Jani Fay to ndo sola trop ya ba bi numéro pe le kapé souté et le gande ni bakangi chombo la buna kanga bi téléphone yemta somba bakangi ndokit ole kuta tika numéro ne le kaka bato bazwa kata ba information ya Jani parce que bato bazwa numéro la printe to donner le numéro ya Jani tonga to benga tchachi mais il y a bloqué sur le numéro. C'est la sorcellerie. Alors, pour la brine, nous avons vu le moko. Nzamba zakande nzamba yamawa. Mais pour nzamba pas limbisa yo, il faut que bateau bazana mokili ba limbisa yo. S'il doit faire une vidéo, il y a aussi un pardon na bateau tout yo choqué. Parce que lui a Jani au choqué bateau belé la brine. Est-ce que ça a trop tard? Et ça trop tard, Jana sakei. Ata to kangeli la brine motema Jani ozonga te. Mais la brine nda zonga a comprendre que ngam na sali mabe ya koboma tchache. Asala ta vidéo. So okoka koya et pa batu moko te to na famille Jani te. Asala ta vidéo asenga bolimbi salo baki na yebi ke na sali mabe. Jani akufi pona nga la brine. Bolimbi sanga. Toza batu. To limbi sa ye. Enzambe la likolo ofongole mutema. Mais soki asali yango te via la brine ya musika te. Aolanda Jani. Merci via la brune dans la musique à quelques dédicaces parce que tu comme bien en souka. Naf choko na on a coupé sa dédicace. Merci. Pété. Et na mutu. A tapé na maman. Obi, maman pe. Il va continuer la liste de déception. Tes mères nanga to tumbanga bio l'homme saint. Merci na yo. Félicitations. Moi rubrique moi mouké. L'homme saint. Je te peine toujours à mission surtout tanda a. Mission ni na sepel ça va. Fais rigola. Équipe joueur te tire na équipe internationale joueur ni na sepel ça va. Joueur c'est pesarangai. On dirait na tiki ba l'été Messi. Azo betara Messi. L'équipe locale a on est te tire na Congo na biso joueur ni na sepel ça va. Na yebi goute na ndanso ma match local la biso. L'homme saint. Couleur préférée dans les araignées. Couleur préférée dans la bleu. Bleu. L'homme c'est un olivier. Ma déçu. Ma déçu. Yasuka. L'homme c'est un. Couleur ni no se plaît non pas moi. Noir topem. Ah, azara moi si. Moi ça peut ça en kimia. L'homme c'est un fidèle. Plus que fidèle. Fidèle. Plus que fidèle. Merci. 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 J'espère que la balade de Congo Winner en télévision. J'espère que Boyo qui te tike les pénal l'homme ça. Alors parce que yende mutayibi pénal mokambo ya théâtre mingi ya art dramatique donc yende mutayibi boîte yango monique lelo to memeli bino ndenge to kende la raté parce que ngana boy ko loba po côté kuna na ngambo na ngana yebi on pénal makasi mais bozo leso eloko moko o ezala ke bitumba ngana na plateau. Merci na ba abonné na biso ya Congo Winner en télévision. Merci maman Pépé, merci à madame Sarah Kaboun de la Cléopâtre. Donc, merci Nabino, pourquoi pas Hervé aussi.
Donc je te salue, pourquoi pas. Merci Nayo Papa Guicho. Donc à ça la rappelle qu'il y a les repos bandoka famille ba kokanga été. Voilà. Par Dieu, c'est mon pasteur, Ah, pasteur Guicho. Pasteur Guicho, wana père. Merci. Yeah, voilà. Donc on a vu notre contenu prochaine. Bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.